Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Enfin, visa ya Ursule Pechanga epai ya Fally Ipupa il y a 4 ans. Ils ont confirmé. Enfin, parce que la fois passée, on a salaki émission dans le bas qui que toyebite. Ce qui peut Ursule Pechanga à la délégation, toi la délégation t'es pour Fally soit qui 54 visas. Mais après ça qui kaka 44. 10 visas wana à l'obaki ils allaient surprise. Parmi tous à surprendre, Ursule Pechanga pas dans la kati, visa à 4 ans confirmé, multiple entrée et Schengen. Voilà. Si koyo problème ezawana Ursule Pechanga tanga sala qui communiquer na ye, tanga pesa qui communiquer pour annoncer tout que grand frère na ye a pesa qui ba collaborateur na ye ba proche na ye ba visa amitié akité amibomba kinano siko tango bato komo sala émission bakomo sala émission alobi na ye pe le côté mais enfin toujours confirmation parce que novembre eza coming te octobre yango pèse aussi là donc d'ici là il faut pas qu'il y ait des débats sur place alors il faut qu'il y ait il faut pas qu'il y ait na délégation yeah bako qui était na loyenge te boete baki kaka o baki non eza visa ya délégation ce qui peut-être ce qui ndenge selon ba date na bango eza prévu pour bazwi yango selon ndenge ba date ya Fally eza prévu et tout. La prochaine date, c'est telle date, ils peuvent encore rentrer. Mais la première rentrée, il faut beaucoup d'ensemble. Na muto a joué bino délégation à ces portails qui garant pour la bino visa wana. Première question dans les aboués. Est-ce que visa ils a la surprise? Première question. Vous répondez dans les commentaires Nella Chou. Est-ce que visa ils ont la surprise pour visa batia yango kaka na kati ya passeport pour ozwa passeport il faut okende na ministère affaires étrangères kuna kosalisa passeport na yo après so osalisi passeport na yo yo nde moto kozwa yango opesi ezalaka na badocument il faut koremplir basignature et tout donc Ursule ayebaki na ye pauvre kozwa visa eza nango surprise te. Peut-être surprise et kozala andima kindete ke ozala ya 4 ans. Ya andima kindete que visa et kozala ya 4 ans. Elle est aussi surprise de voir que pendant 4 ans donc nous sommes en 2023, titre 2027, Ursula okende poto ausala kwenda vutuka. Yes. Alléluia. Andima kite. Les solo nombe televisa les solo moko vrai et ça nga pe sengo enfin Ursula kokiko kende komona Europe grâce ya Fally Ipupa Ursule Pechanga a défendaka a soutenaka pona bato mosusu baoloba Ursule Pechanga tikela biso grand frère na biso tranquille kende koluka ya yo eza trop tard parce que Ursule Pechanga na grand frère na ye baza sikoyo eloko esalinga mpasi na histoire oyo yango natiaki titre wana Ursule aleli boyamba ye Ursule oja mama na notoriété na yo kosenga bato bayamba o te le fait kaki ozoya déjà na Fally Ipupa omata okita bato baoyamba yo kaka. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin ya kosenga bato bayamba yo ozalaki nango besoin te.
mpo namoni basali bakomdeya kosala émission bato aketo babandi nani akosalela Ursule Peshanga keto eloko nde ezolekelanga parce que namoni yango je crois 2 ou 3 chaînes eza na mama moko balobaka mingi swahili liboso akosala baémission na ye basérie baproblème ezalaka ya bagomez awa bande mpe kosala baémission na ye mpe aobelaka mama olive etu na chaîne moko boye so namoni bakomi bato aketo babandi nani akosalela Ursule Peshanga keto Ursule Peshanga oja parmi bato basala kombo na théâtre ate eza na époque oyo te mpo lelo tokoloba te ke Ursule Peshanga aza esu na kombo moko ezopepa na bendele succès saa lokola ekita totoyeba mpe kaka ekita nango me nani akosalela Ursule Peshanga keto moto akosalela Ursule Peshanga keto aza te naloba yango eza bameme fan oyo balingaka Fally bameme fan balingaka Kofi bango kaka wana balingaka Ferry bango parce que na 1 million de vues to 2 millions de vues to 3 millions de vues bato basalaka na bachaîne na bango ya baYouTube. Je ne pense pas que moto moko alingaka Kofi wera aotala JBT to aotala Fally te totalanaka Ursule Peshanga moto asaleli yo keto aza te soki oza na bato basaleli yo keto baza nde mitema mabe yango omoni baémission na nga mpe naosala naosoutenir yo mpe ozomérite nayebi ke ozala na grande sœur na yo ozala mpe na petit frère na yo bazalaka na Europe oza na grande sœur nayebi oza na grande sœur oza mpe na petit frère na grande sœur na yo bazalaka na Europe donc parmi bafan nango daya liboso oyo baoyamba yo petit frère na yo na grande sœur na yo baoyamba yo tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Par contre, tu n'as pas à demander boyambanga nazoya mes fans non Ursule non pona kosepela pona visa mama tu as le droit ya kosepela moto akosala émission alobaki yo oza na droit kosepela te ye naza motema mabe mpo ye moto wana mpe so bapesaki ye visa mpe ya 4 ans ya Europe alingai mpe kaka sepela mpo moto azala na monopole na ambassade aza te peut-être bapoliticien mpo bango bazala na bapasseport diplomatique na homme d'affaires peut-être ou bamesana déjà kovoyager napesaki bino exemple moko awa ya Deborah Lukalu aza na résidence américaine nayebi te soki mpe déjà si akomi américaine mpo bana Deborah Lukalu nyonso bazalaka baaméricain mobali naza américain mais bapimela ye visa ya Europe ya Schengen 3 fois Deborah Lukalu wana Deborah Lukalu azangi mbongo te Deborah Lukalu aza na makoki ana moto akozwela prise en charge mais bapimela ye visa ya Schengen 3 fois émission wana eza na kati ya chaîne ane la NG officielle eza parmi émission nasalaki récemment awa donc na matière ya visa ya Ursule Peshanga moto akotiela ye point po alobaki elle n'a pas le droit de se réjouir de son visa a motema mabe moto akolobaki il faut pas Ursule Peshanga asepela to alela a motema mabe akolela za moto 4 ans tu entres tu sors tu entres tu sors tu entres tu sors 4 ans na loko oza na Schengen okokende Allemagne okokende Suède okokende bapays nyonso Europe kwa Italie bapays nyonso oyo bandeki koespete oyo olota wana panda soki Ursule aza na mbongo soki Ursule aza na mbongo to aza na bafan oyo balingi ye peut-être Ursule ndenge tourne oyo esili parce que sûrement azalaka na Fally
Eh, ozalaka na fali. C'est pas komi kuna. Irsi pechanga osala biso signe. Pour alakisi biso passeport na ye. Nga azalaka na video irsi la osala olakisa passeport na ye. Na boyi na nga nde kotia yango. Na préféré natia na nga ba photo na ye. Na osala na nga émission nazoloba na ngai. Eloko ka epesi mabe ezaka ke ndenge alobi ki ba surprendre na visite ezaka surprise te. Et puis azolela ba fan baya koyamba ye. Elle n'avait pas besoin de faire ça. Ils ont manque à confiance. Et donc, ça là, Ursil pe boye. Azala na moi au cœur. Il y a moi ba critique et belé. C'est parce que azo y ba ko reconnaître grandeur n'a été quelque part. Vous avez manque à confiance de soi. Confidence wana. Elle aime bien que ba tchaeka. Vous avez or, musala na akoka pe ko fanda. Asali pe vidéo wana te ya passeport te kwa lakisi ba passeport te. Mazeli ka kia kompe ne robe. Batu baza pe surpris. Bon, peut-être pe e koza pe falit. Fali paza mututi. Fali paza mutu ta hehe. Mukolo kuta opesa kutu bato ape o abazwa izo ba visa na afilimaki. Peut-être ici la leki na caméra te mais albi et maman il faut ça moi petite vidéo talaka ou annoncer que ngapi na PCOP visa quoi. Peut-être aussi mais dire que boyambangai non maman il faut avoir confiance de soi. Vous avez confiance et que peu importe ma belle nanga na konyata. Bato baoyamba ngai. Ya, bato baoyamba ngai, j'aurais de personnes. Mabe ezaka ke, eza na bato oyo, basi basali daya moi ba surprise o makambo basi basali. Eza tellement likolo que, pokoma na place wana eza moi compliqué. Mais okosala ngo pe na ndenge na yo. Na ndenge na kibo Ursil pechanga. Okende délégation mais visite ya temps moulayi séjour eza ya moulayi oko profiter na ope osali business na yo ozala na ba shop na déjà na yebiti so ba livrer no bazaka wapi tu peux profiter okota marque na ope poto tu peux profiter même ya kotanga eza na bato mosusu bakomelenga na commentaire o ba visa na batanga nango te lokuta batanga nango ma petite formation eza possible ma formation bazwaka 2 mois 1 mois 2 semaines oko profiter nango parce que formation déjà so osala yango na France eza déjà diplôme wana ezala ya centre moko et ça compte beaucoup surtout ce qui est établissement français nde pesio yango eza bien makasi na okota sija Jérémy Sima je crois na osala ye émission pe na part na ye po Jérémy pe na délégation wana azali na okaki Jérémy azala koloba ke non apesi nana $2000 bon bato nde balobi ke Jérémy alobaki ke ye apesaki nana $2000 eza lokuta bato nde balobi ke ye moto alobaki na niveau ya nana ketchup $2000 eza eloko te mpona ye to reconnaîtra pe grandeur ya bato fali ipupa aza na mbongo bato balandaki émission na nga oyo nasalaki oyo nalobela makambo ya Didi Store nazosoutenir fali na suka ya video wana ezalaki na video moko natiaki wana ya mindele bafai na plateau baosala critique ya fali balobi fali aza parmi ba musiciens riches ya continent africain aza 56e musicien dans le monde na mbongo ne akomi nango lelo alors mwasi sikoyo ya fali mwasi ya fali aza pe riche
na ndenge Jérémy Chabani akumiselaka ye et puis bakomi mpe na niveau baza mpe na bapiese ya théâtre bakie mpe na résidence afali basali mpe ata baosala na kati te mata libanda baosala eza marque déjà confiance information wana eza information mo befo toverifie yango e wana monaki yango na TikTok ndeka bato banda kosalela yango débat et tout information ifo mwa koverifie yango mwa moke nazongi na Ursule Peshanga. Tu n'as pas besoin de demander aux gens de venir. Baya koyamba yo, oza nango besoin te. Tika makambo esalema naturellement maman. Tika bato ba s'organiser à ton insu. Peut-être tu pouvais ndenga ko informer wana gloire à Dieu, ngape la vie et boue. Eza pe mabete. Pona ngai ne la chou. Fali ndenga pesi o visa bongo. Eza mabete meza nde surprise te oyebaki no ke fali osalelo makambo okokende oyebaki no eza nango surprise te surprise eza peut-être 4 ans vous pouvez te dire que non ekozala nango visa kaka ya moi 1 mois to 6 mois mais 4 ans nde wana eza surprise mais obebisi mwa ngala te moi eloko yango oyo elingaki esalema elengi nango wana ke Ursule Peshanga asurprendre bato na Europe na fali elengi wana obebisi yango deja fala otika biso na suspense wana tina suka parce que bémission so tobandaki kosezeka bémission moko ya basuspense eza te mais sikoyo toza na confirmation totale et tu demandes à tes fans de Yaroyamba yo na visa na ya 4 pendant toutes ces années-là. Yaroyamba na bango yo kaka 4 ans, 4 de belé. 4 peut-être olingi à la moi na aéroport, les fans de Ursule Peshanga, ba elio fleur, ba yambi yo potika la ni memory, toto sela on peut émission. So ba yambi peut to sela ra émission mama to sala kaka, eza matière. On va faire eza matière ceux qui battent bayo yamba on lancer message qui non ba fan et tout bat bazaki to po nonde na monde na deux chaînes na bat bazaki tout bat baye pe ko yamba biso to zui ba image wana eza matière to kosalela ngo émission ils ont mérité émission et surtout que star amunene sous ça na kati fali mama to kosalela ngo émission kitoko nga moko nela chou nela cœur nela love non c'est là émission kitoko mais maman beaucoup de bonheur prends ton temps enjoy viens zara moko les opportunités oyeba na fali lelo te oyeba na fali esali ata ba 30 ans chez bokola na ye c'est qu'ils ont relation à moins de 30 ans parce que Ursule tu as plus de 30 ans celui qui est beaucoup là dans quartier moko ils ont 30 ans ils ont belé et puis fali pour pas seul musicien à ebani na yote pour na mona rapper un moko JB à bois cacao trop donc si toutes ces personnes là n'ont pas pu te donner ça maman tu mérites le bonheur. Tu mérites ça. Tu mérites ça. Oza na lokola Barcelone te oyo à l'équipe pour faire l'émission pour le baki nga star munene non. Ambassade de star munene te pour Deborah Lukalo. Succès Deborah Lukalo zanango. Makambo Deborah Lukalo asali attends que na âge pour Deborah Lukalo n'a pas encore 30 ans. 93 à moi 93 je crois qu'on signe de 30 ans. Baba Kambo a sali. Ni Ursule Peshanga, ni Barcelone, ma ambassade, ya Schengen est beau. Couper ça est visa. Ya. Donc ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Ils apprennent en côté. Qui n'oppose à star. Non. Attention, il y a yomoko. Ok, n'a que nous singabo. Sur l'ambassade de Boya qui n'a que Boya qui pas. Et à la bilongité.
etala bilongi te ekipaka te. Ozwi babenga yango ngolu, eza ngolu. Nzambe autilize Fally Ipupa mpo yo ozwa accès ya 4 ans. Ezodépendre mpe na yo si mpo olingi okende mpe kosinstalle kuna parce que visa déjà ya monene bongo ozwi soki osala na yo up and down, entrée sortie. Soki osengi mpe bapesa mpe résidence mosusu ndenge salisa asalaki bapesa yo bapimelo te, bapimela na bango te mpo babiki ozalaki daya kuna ozozonga ozalaki de ozozonga okozwa na yo yango. Me na ndenge mpe yo moko mpo ozali soki mpo otiaki mpe molende ozwa visa Europe olingo ozwa na yo parce que vous êtes une fille vraiment très courageuse. Peut-être quand ndenge ezalaka vous êtes un peu éparpillé na makambo ebele me makambo mpe yo moko mpo osala mpe oyo akomplisa mpe yo moko sans lisungi mpe ya moto ezomérite kaka bapesa yango mpe kaka babravo kaka. Enjoy sepela penda mama et puis zala yo. Tu n'as pas besoin de demander, laisse les choses et ça les met naturellement. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur Nela NG officiel. N'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Maintenant, c'est confirmé. Merci là aussi Kabafad. Baya Oyambaye. Parce que Azali parmi délégation et quoi accompagner Fally na ba tournée nae européen. Ça, c'est une très bonne chose. Ursula Lely, surprise confirmée 4 ans. En tout cas, tout sepil makasi. Même nga pena sepili. Toko aptet bino kaka mbala sima. Pour le moment, toka bwanawa. Bisous, bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toute la vérité.